poison atie na biloko azoloba alobi poison o yo top tout soko lia benga na komba top soko lia ngoko kufa donc ye abenga nga pona lia soko lia ngoko kufa na luka yo tamulai papa atie biloko nzambe azana sima ya liwa wana te yo siko pose garde il faut osala des pieds dans le Seigneur. Pour être des pieds dans le Seigneur, c'est la sanctification. Au vivre na vie à repentance et puis aux osenga na nzambe likolo na pe mawa tala net musala mama top as artiste bazara na ba pièce mususu il faut jouer ensemble. Siko so muninga ko banga bino en sala ndengeni. Pour baseni ya kolia izalaka ya pongi ya bilamba ya nini mais ceux qui osali marche na ezali bien devant le Seigneur parce que Dieu défend la cause des justes. Quand tu es juste, Dieu te défendra. Donc c'est tout. Source à poison ezali jalousie. Source à poison ezali complexe d'infériorité. Ozomona lokola ye azawana aussi longtemps ye kozalanga na dans l'ombre. Alors il faut effacer pour briller. Oh, mais étoile me briller à l'écolo. Et ça est belé. Mais étoile est à la place. On a produit nanga ya prostate. Nous avons 3 produits Oyo. Oyo ezali Fortipro. Yende a diminué la glande bénigne. Oyo ezali Purito. Yende azo gérer côté kobimisa masuba na côté infection. Yesco booster yende azo gérer côté virilité. Azo booster ba veine parce que makila soki ezo le kabiente érection peut moi ça la mamala ezate. Yende sko azo kende ko pousse makila ko pomper makila et permettre à ce que nous doit bander normalement. Solution en tout cas awa hémorroïde ko ata sala bambula yo signé kaka au continuer na traitement au beta histoire mususu na kir na biso hémorroïde tozana tangabio ndenge na lobara toujours tangabio na biso to melango 10 bouteilles oyo ezala quoi cure d'attaque au meli moko na tongo moko na pourquoi pendant 5 jours so aussi si na tangabio oyo kozwa F2 emela makate mais etongo la maka F2 otongo la 2 bouteilles à tiède bouteille moko na tongo mususu pe na tongo oyo elandi awa toza na suppositoire pour suppositoire pe sila ki te ko sala suppositoire eza pour na cure ya 5 jours moko na tongo moko na poko okoyeba ndenge nini oza na prostate pendant les rapports sexuels oko remarqué ozo sala ba crampe na côté gauche pendant le moment d'éjaculation vous avez crampe makasi mususu kutu et koki ko empêcher même ko continuer une activité sexuelle le coloto na kati ozo kango na kati mais na côté gauche et ya ka mingi tango olingi o éjaculer à part ça au moment na ba testicule ezo sala passe ezo chuba ezo zangisa okimia ezo chuba ezo sala passe ezo sala pe crampe na le colo de temps en temps et oko remarquer en lisusu okoki ko sala rapport sexuel boy ti aussi si o éjaculer te sensation penda ya éjaculation eyeme o éjaculer te siko yango ya ko bima na moment ni ozo sala sel vandi na cuvette na yo pendant que zo sala sel sperme bimi na liboso sans effort sans quoi que ce soit sperme bimi oko remarquer ngo lisusu ozo kende ko suba na buto ozo la muka plus de 7 fois ozo suba masuba ndam tango silisi oranger bâton de Moïse na yo olingo ke olala ebimi lisusu ebimi na bilamba yango moko ebimi na bilamba mususu oki olali ata 1-2 heures posé lisusu ok tango poke wana hotelemi nanu lokwa mutazozela transport hotelemi après ekobima mais tango ebima pe na pression mingi te ebimi ndambo epi ekati baguti tant ici siko debi nango poyeba kelinge banda soko zo suba il faut masuba na yo place makolo no etelemi na place masuba ezokoya esala 1 mètre ce qui sali moins d'1 mètre étiqué yo déjà ezali déjà ba signe oyo elakisaka que glande et bandi déjà ko gonfler on remarquer masuba na yo et comme na solo makasi et comme na
na couleur lokola koya mwindo ekomi bongo ezali ba signe oyo ya prostate. Mais prostate eza pas nécessairement kaka mobali o abimaka na basi ebele te. Eza vraiment raison valable te. Prostate ezalaka provoqué pe na ba alimentation. Prostate ezalaka provoqué pe na bato oyo bakangaka masuba pendant longtemps. Oyoka ide aposa masuba ki ko subo kangi yango kaka olingi kolamuka te ke ko suba. Prostate eyaka pe na bandeko balata ba slip serré. Olia boxer kanga ngapenda. Tant que les testicules ils ont respiré bien, ils ont en difficulté et qu'ils développé prostate. Bande comme balio balata ba pantalon kanga ozo mona penda ke oyo soka sali pa ya makasi na e katani soko sali ata moi pe moko pa et oyo panda pantalon donc ba mi balio balata ka ba pantalon serré il faut ko keba na yango ba mi balio balata ka ba slip serré il faut ko keba na yango la sous-vêtement. En tout cas, la sous-vêtement est nécessaire parce qu'il faut respirer. Toute la journée, on a un pantalon, on a un nini, on a une journée, on a un pourquoi on a sous-kilote, on a aéré. En tout cas, il faut aérer pour se relâcher. Mais depuis quand on a donc, les alliés voient OP et provoquent la prostate. Ok. Bina, maintenant, au bétil sur solo awa qui te comprendre certaines choses qui un peu cachées mais ba septembre oyo tangeli biso awa nini susu peut-être au bosani ko bisa biso avant que toko ta vraiment na mozino ya prostate pour exemple de comme sous balobi yeso ka vandi er moyo ka ba testicule hein et saliniti ndezo so ndé bendi du après un moment ba books na ye estine fois si maga ba books a simbi sur maniango mona etiki mondam est-ce que système mona pe ko appelle la prostate ou bien ils appellent peut-être temps il y a linga ming 67 ming pour musu peut-être ça linga ming ka ba si c'est est-ce que yango pe gros ça la pe ba effet moko be na ba testicule tout ça oui et ça la ka ba effet tala nzamba za zo ba teta mwacha moi si à répondre na besoin ya mobali ayebi pourquoi eza na ba système on a non toujours contrôlé mais ils ont ça là pendant l'acte si koyo eloko nini ya ka sala bato basala ka ba masturbation mingi bango pe po ememaka impuissance sexuelle prostate ngo memelo impuissance sexuelle et masturbation ememaka impuissance sexuelle masturbation ememaka stérilité masturbation ememaka pauvreté masturbation ememaka ba femme de nuit donc ceux qui moi nana déjà bandi ya mobile ya bandi ko comme ba 13 14 ans so cause la terre comme ba 13 14 ans solo la na moi ba flash parce que moi no amesana na masturbation plus tard comme impuissant moi no amesana na masturbation plus tard comme stérile moi no amesana na masturbation a même pauvreté a même ba mari de donc les alliés voient oyo et ça ko favoriser prostate donc babilo ko ana koyoka ba picotement mususu ezaka prostate te varicocèle pe sala ndengwana varicocèle esalaka omona ba testicule no moko ekondi pendant que les os soit moko ekomi mukie moko ekomi munene kende kosala échographie wana barotala bakoyeba que est-ce que ezali veine wana oyo se déclenché parce que veine wana ce qui se déclenché et puis misara makila wana ndeke ndaka ko baby sa sperme et yango monaka mwa mobali abela varicocèle akoki kopesa mwa 6e té mais toza wana teza kaka branche na fungoli pour na kotalisa mais ba picotement na testicule il faut toujours qu'au l'hôpital comme manière eza bien eza lokolo zo sala kiné oui kiné ya prostate pe ba sala kango na maniema et puis na anus ba kotisaka docteur akotiso musapina anus azo kende na direction ya ba glande wana ba salela kango pe kiné ba prostate mususu senga kisité le fait que bazo sala kiné et kokina ngo pe ko diminuer glande même mususu senga vraiment il faut mettre la kiss. Maintenant pour éviter tout cela ndengeni mama Kati est-ce que ça na biloko il faut to liaka
ils ont ma position il y a que là ils ont un nini où ils sont tout qui m'a vraiment prostate. Tes positions à coller les armes monter. Là non on a position parce qu'il y a le besoin de position tant comme inconscient. Là non cas n'importe comment. Voilà. Mais il faut qu'on évite les slips serrés. Qu'on évite les pantalons serrés. Qu'on évite qu'on lala na slip ou tout mobimba. L'homme c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage ba limitation ba mari de nuit ba esprit de mort ba maladie oyo esi la kate mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout oyo ba luka ba délivrance oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki awa ba benga ngo terminus awa ndezali sika ba démon surtout basukaka moto moko nana ya ate azwa délivrance ka bikate nano esalamate bango surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zolala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia madesu pasi, babilo musuko lia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia. Nzambe ya Papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Docteur Baibisanga Ekoko Yokati. Kena deux rendez-vous dans l'hôpital ya Minenen. Baibisanga Ekoko Yokati. Moi, je peux la opération pesati. En tout cas, na vanditi lelo na yoga kananga ite na lito na ngabu gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga kombo mwana na nga liboso kombo na nani? Marcel. Na zoka na kangika lito. Yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zombe na ngai. Oh na pusi ku téléphone musika prophète. My God. Nazozela bino nyonso tout dans moto. Puissante chez Docteur Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, goutte, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka. Merci à l'équipe Mobimba ya Maison chez Cathy, en particulier Joyce Boulala. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibilombo na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo futela
et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili, bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue Kombo nango eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité. C'est ça, Toyo Bango avec Yves Antoine, directeur d'info. La finale avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo. 243, voilà, nous sommes déjà avec Mama Kati Munga, la nation puissante, centre nation qui tourne sur un rabisso, na ba maladie et belé, voilà, tous en Mama Kati, Monseigneur Nzambe encore. Bonne santé nayo, il y a centre nation et puis il y a église même. En tout cas, merci beaucoup Papa Yves pour la descente nayo. Santé vraiment, ça va bien par la grâce du Seigneur. Et Moussala Penza Mazo Tchaloboko Izo Kende bien. Na commission Nzambe pour la crédibilité Oazo Pesanga sur place ou à l'étranger. Vraiment Sangonanga et Kei moi mingi n'a pas mboli Nzambe pour yende mettre en promotion. Et à part ça, Église Med Izo Kende très bien. Évangéliste Aza en mission de service en Afrique du Sud. Mais biso totika liwana pour la coordonner. Tozo continuer na service na biso il y a séminaire, il y a comment détruire les alliances maléfiques et bandaki depuis mardi. Donc Tokosi c'est un go semaine prochaine. Il n'est pas là mais le Saint-Esprit est présent. Tozo continuer dans Moussala. Kombodanga pona ba o ba ebinga tezali maman Kati Munga. Nazali naturothérapeute, nazali ko soigner quelques maladies au moyen de plantes naturelles. Nazali na commune ya Ngaliema, na quartier Kinsuka Pêcheur, na avenue Maïndombe numéro 99, référence carrière Carré-Grèce, pour Nanayamaka tout le jour, sauf le samedi et les dimanches. Consultation pour tout le monde d'ici ou ailleurs, c'est 15 000 francs congolais. Numéro de contact Nanga Ezali plus 243 82 20 000 12 à la fin. Et deuxième numéro nanga, deuxième bureau nanga eza na commune ya Kalamu, na quartier Matonge, sur l'avenue Ikelemba numéro A9. Awana yambaka de 12h à 14h30 tous les jours sauf le samedi et les dimanches. Numéro de contact comme toujours plus 243 82 20 000 12 à la fin. Na sengi na binobo s'abonner massivement na chaîne YouTube nanga na kombo ya Nation Puissante TV. Merci Papa Yves. Merci beaucoup Maman Kati. Bambote Belena évangéliste Michel Koutou depuis Afrique Nangele, tu peux chez Bambote Belena mission de service Nzamba Pesio. Et ben séminaire au Lobezo Souka semaine prochaine. Est-ce que Maman Kati peut à la moi journée moko topé quelques minutes mon appeler Maman Kati a na moi parole. Oui, na zui grâce au travers évangéliste Michel Koutou. Batoubaye bingai kaka Maman Kati a modéraka Maman Kati. Mais mardi prochain Maman Kati a cause à la vase au Seigneur a co-utilisé pour honorer au peuple naé. J'espère que beaucoup sera présent. Il faut tout ça. Vraiment. Et puis tu tiens avec bandeko batala comment on décortiquer l'ilo banankolo. Oui, bon, Bible Zoloba fête de toutes les nations médicales.
disciple. Donc ekozala esengo mingi ponanga bato ba monangai kaka na kisi ya bokoko te mais na bilanga ya kolope nazali. Ah ok, ça c'est bien. Tant qu'on a mis ma kisi ya bokoko te et tindi biso tout nos questions moko oyo lelo ba kongole belé baza ko se lamenter na ngoma makasi na oyo tali bongo prostate. Le fait président Mobutu a fait la maladie à prostate, il a bon et belé bakufa na prostate. Puis loin ba congolais baloba prostate eza maladie où il y a rapide na mobile où il y a lingi nzoto ya basi mingi. Et puis ils a la kaya batambongo donc ça mutapiaka jamais prostate riko zwango. Alors tu es une cause ya prostate maman Kati. Ils a la nini. Et puis ndeko à se protéger ndenge ni pour kima maladie ya prostate. Bon. Et il y a comme prostate, ce qui est comme maladie. Mais moi, dans mon bal, nyonso, azalaka na glande bénigne, on est un terme médical. Ils ont le col à moi maki, bisika masuba et les kaka. Si ce qui glande wana est gonflé, c'est alors qu'il est comme une prostate. Ça gonfle pas pour tout le monde. C'est une maladie comme toute autre maladie, mais batunions sont toutes les kakana passage, il y a prostate. Aux anaïons na glande na normal, aux suba normal, et il y a comme maladie ce qui est gonflé et comme ici koyo maladie il y a prostate. Alors tant que c'est normal les glande prostate, ils a na problème té. Tant que gonfle kandé et il y a empêcher masuba kole kana. Le fait que masuba ezole kana na difficulté, ba déchet ona ezofanda ona ba ventre yango memaka infection urinaire parce que ba masuba eza ba déchet au corps iso dégagé et comme il est déjà acide tant ezofanda nde memaka ba douleur na ba ventre. Okoye ba ndenge nini oza na prostate pendant les rapports sexuels oko remarqué ozo sala ba crampe na côté gauche. Pendant le moment d'éjaculation, vous avez crampe, makasi, et qui empêche même qu'on continue une activité sexuelle. Voilà le coloto na kati, ozo quand on a kati mais na côté gauche. Et y a comme mingi tango olingi o éjaculé. À part ça, au moment na ba testicule, ezo sala passe, ezo chuba, ezo zangisa okimia. Ils ont chuba, ils ont sala passé, ils ont sala pe crampe dans le colo de temps en temps et au remarqué en les sous au coquille ko sala rapport sexuel boy ti aussi si éjaculé sensation penda ya éjaculation et yeme o éjaculé si ko yango ya ko bima na moment ni ozo sala sel au vandi na cuvette na yo pendant que ozo sala sel sperme bimi na liboso sans effort sans quoi que ce soit sperme bimi oko remarqué ngo lisusu ozo kende ko suba na buto ozo la muka plus de 7 fois ozo suba masuba ndam tango silisi oranger bâton de Moïse na yo olingo ke olala ebimi lisusu ebimi na bilamba yango moko ebimi na bilamba mususu ki olali ata 1-2 heures posé lisusu ok tango poke wana hotelemi nanu lokwa mutazo zela transport hotelemi après eko bima metango ebima pe la pression mingité ebimi ndam et puis ekati baguti tant ici siko debi nango poye bakelinge banda soko zo suba il faut masuba na yo place ma colono etelemi na place masuba ezokoya esala 1 mètre ce qui sali moins d'1 mètre étiqué yo déjà ils allaient déjà ba signe où elle a qui sera que glande et bandit déjà ko gonflé on remarqué masuba na yo et comme une solo makasi et comme une na couleur lokola koya mwindo et comme bongo ils allaient ba signe oyo ya prostate mais prostate eza pas nécessairement kaka mobali o abima na basi ebele te. Ils ont vraiment raison valable. Prostate, ils ont provoqué na alimentation. Prostate, ils ont provoqué na bato yo bakanga kama suba pendant longtemps. Oyoka ide apo sa masuba ki ko subo kangi ngo kaka olingi ko la mukato ki ko suba. Prostate e yakapé na bandeko balata ba slip serré. Au lieu boxer kanga nga penda.
tant que les testicules, ils ont respiré bien, ils ont en difficulté et qu'ils ont développé prostate. Bande comme bali balata ba pantalon kanga ozomona penda ke oyo soka sali pa ya makasi na ekatani soko sali ata mwa pe moko pa et aucun pantalon donc ba mi bali balata ka ba pantalon serré il faut que keba na yango ba mi bali balata ka ba slip serré il faut que keba na yango la sous-vêtement. En tout cas, coller la sous-vêtement est nécessaire parce qu'il faut respirer toute la journée. On a un pantalon, on a un nini, on a une journée, on a pourquoi on a un sous-kilote, on a aéré. En tout cas, il faut aérer pour se relâcher. Mais depuis quand on a donc les alliés va voir OP et provoquer un prostate. Ok. Maintenant, au BTL solo awa qui te comprendre certaines choses qui un peu cachées mais ba septembre oyo tangeli biso awa nini susu peut-être au bosani ko bisa biso awa avant que to ko ta vraiment na mozino ya prostate par exemple de comme so balobi yeso ka vandi er moyo ka ba testicule hein et ça limite deux so ndé bendi du après à mon boy ba books na ye estime fois si maga ba books a simbi sur la manière mona etiki mondam est-ce que système mona pe ko na pe ka prostate ou bien ils a peut-être temps il y a linga ming 67 ming pour monsieur peut-être ça linga ming ka ba si c'est est-ce que yango pe gros ça la pe ba effet moko be na ba testicule tout ça oui et ça la ka ba effet tala nzamba za zo ba teta mwacha moi si à répondre na besoin à mobile ayebi pourquoi eza na ba système on a non to contrôler mais ils ont ça la pendant l'acte sikoyo eloko nini ya ka sala bato basala ka ba masturbation mingi bango pe po ememaka impuissance sexuelle prostate ko memelo impuissance sexuelle et masturbation ememaka impuissance sexuelle masturbation ememaka stérilité masturbation ememaka pauvreté masturbation ememaka ba femme de nuit donc ceux qui moi nana déjà bandi ya mobile ya bandi ko comme ba 13 14 ans so causer la terre comme ba 13 14 ans solo la na moi ba flash ba flash parce que moi no amesana kana masturbation plus tard comme impuissant moi no amesana na masturbation plus tard comme stérile moi no amesana na masturbation à même pauvreté à même ba mari de donc les alliés ba voix oyo et ça ko favoriser prostate donc babilo kwana koyoka ba picotement mususu ezaka prostate te varicocèle pe sala ndengwana varicocèle et salaka au mona ba testicule no moko ekondi pendant que les os soit moko ekomi mukie moko ekomi munene kende ko sala échographie wana barotala bakoyeba que est-ce que ezali veine wana oyo se déclenché parce que veine wana ce qui se déclenché et puis misara makila wana ndeke na ko baby sa sperme et mo yango mona kama mobali wa bela ka varicocèle akoki ko pesa mo 6e mais toza wana teza kaka branche na fungoli pour na kotalisa mais ba picotement na testicule il faut toujours qu'au l'hôpital comme manière eza bien eza lokolo zo sala kiné oui kiné ya prostate pe ba sala kango na maniema et puis na anus ba kotisaka docteur a okotisa musapina anus azo kende na direction ya ba glande wana ba salela kango pe kiné ba prostate mususu esenga kisite le fait que bazo sala kiné et kokina ngope ko diminuer glande mais mususu esenga vraiment il faut mettre la kiss. Maintenant pour éviter tout cela ndengeni mama Kati est-ce que ezana biloko il faut to liaka ezana ma position ya ko lalela ezana nini oyo esenga ke tout qui m'a vraiment prostate tes positions à ko lalela ezana monter là non na position nyos parce que attends le besoin position tant comme inconscient au là na aucun n'importe comment voilà mais il faut éviter les slips serrés ko éviter ba pantalon serré ko éviter ko lala na slip butu mobimba et puis ko éviter
mouvement brusque, surtout bato batombola ba poids wana bango pe mingi bazwaka problème à prostate okoki otombola mabende te sans pour autant olata ba ceinture wana parce que charge wana tango ozokende komema ezo pomper makila na ba testicule alors et déclenchera pe ba biloko wana et alimentation pe il faut la adapter kolia kaka ndena lobaka légumes ebele maï ebele fruits ebele ça va t'épargner de beaucoup de choses safu oyo safu so ebimi nzamba sala safu pamba te lia safu ti ekokende kosila safu série ba période safu ezali fruits oyo eza ko permettre à ce que éloigner yo ta maladie à prostate c'est parmi les précautions à prendre. Baobab oyo kaka baobab liaka yango liango ya mbuma oliango melango ya jus nolo ba ya naturel nolo ba obanani ba salade donc épargner on a prostate. Donc tout ba maman Cathy ndenge ozana biso pe awa ozape na solution remède pour la bazana prostate donc ko sunga ndeko abeti 12 ans akenda luka solution ezate ma Cathy ko sunga na prostate. Oui naza na bato ebele je crois que autant comme on a couple au uti kobimawa bauti Allemagne bauti Allemagne ayeka kapona mambo wa prostate parce que kuna na poto ameli bakisime azo continuer ka kola mukaba 7 fois na boto et azo zwata enkola la te muto ezo sala partie meli ba insomnie ndelo ba kiloko la ye congé a sala traitement na awa po landa kinga na YouTube à mon équipe ba témoignage nde yango alobi ayape à son tour azo traitement yango monier en tout cas kisi ezali tozana Fortipro o ezo diminuer glande prostatique glande bénigne tozana Pirito o ezo évacuer masuba tozana booster o ezo pesa sensibilité parce que ce que vous avez en prostate impuissance sexuelle et yaka yango ezo gérer côté wana mobimba. Par contre bakisi ya mindele ezo diminuer glande ezo permettre au suba mais au boma au côté sexuel. Yanga siko ezala bon te ça prend tout en charge. OK. Et maintenant ça peut prendre combien de temps de quoi mais la kisi et puis pour bika et ils ont dépendre na temps o ya sali parce que ça na ba mususu a umeli azakaka na ba sonde pour moyen suba de lui-même ezate ça arrive que na traitement nga sans pour autant zonga rendez-vous sonde bima yango moko ça arrive mais mususu on appelle un traitement moko azui vraiment satisfaction ndenge azaki kozelate ozo obligé à kosala un deuxième traitement pour retrouver virilité au kabwana prostate. En tout cas, merci beaucoup maman Cathy et puis Rukata ya lelo ya sika mwana kongo yokelanga eloko oyo onyokwama pe mingi kofutela mapangu okoma neti bakinela yo molimo ya kofutela okoma kolota bokolo lopango sanza nyonso di soki kaka tokomi na suka sanza ngingo embadi mame kindotila ebandi kasi lelo yoka abala groupe eye solution pona yo papa pe mama okoma pe mokolo lopango abala groupe etie na disposition na bino terrain ya minene ya 20/20 cadastre à partir ya 5 000 pe 4 000 dollars ya pamba engai ye 5 000 dollars ya pamba okobanda kofuta yango a crédit veut dire ndambu tu okosilisa nyonso awa na commune ya Selebambu référence kaka na route principale OVD wana okanisi esili ten abala groupe ezana ba mibande na ba concession ya kosakana te na Lutendele na commune ya Mongafula na Kimwenza gare référence lac Mavale ya boye okonyo kwa malisusu nini solution esi ekomi abala groupe eko pesa yo opportunité o souscrire na mabele oko makolo lopango kasi oza kofuta mbongo ndambu mukie ti okosilisa
lopango ekomi ya yo mikanda nyonso okozwa courant ezali forage pe ezali po ozwa mai kitoko kutu soki osombi bango moko bakoki kodefisa yo nsima obanda kotonga malembe ti okofuta omettre en valeur parcelle na yo baterrain na bango ezali penepene ya makadam mosika te véritable libaku ezala te na RDC abala groupe epesi yo yango kozela lisusu te welisa deja abala groupe basalaka pe construction vente pe modification ya babarge baleinière métallique pe bapousseur kongo mobimba eyebi yende spécialiste na masolo oyo po basalaka yango kitoko na ndenge ya kosakana te batekaka pe toute sorte ya mabaya oyo epola nzombo te kasi oyo ekuba lokola bois de charpente lifaki bois de tola bois afromose ya pe misusu pona kokota na contact na abala DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? naye na nzila wanaza na Saint-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oil ya fait oui allez la vue oui ok c'est besoin oui ah tika suppose la Saint-Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui. Ce comme Saint-Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais ngal kutu 45 jours il va pesa kiwana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, jibe service. Poso mwindi. Mais makanisile bendele. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Eh, na jibe. Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto mwindi no mayele mo. Ya mundede. Attention tongana yo. Mutu bolongwa te, okozotonga no mobimba. Yango jibe service et zakaka wana kisasa. Yeye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamingi te. Mokili mobimba. Ah, aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezalaki 40 jours mais okomona contenir ezali 6 mois. Papa Julien, yebisa na voisin. Oh, basala bandeko na miki. Na miki na poto. Place ya série ya kotia biloko. Eza epa ya José Baïla. Jibe service eza kubeta bango toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Pas José. Voilà, Maman Kati, maintenant Tolingi au présenté Bisso, Bakisi Oyo, et Zosunga Bandeko na prostate. Puis belé, comment pour copier le grand Maman Kati, les locaux, la popularité Makasi. Je m'appelle la combo. Mais tu voyez, il y a Maman Kati, le Lengenin. L'exception qui est produit, en tout cas, pour nos produits, il y a prostate. Nous avons 3 produits Oyo. Oyo ezali Forti Pro. Yende a diminué la glande bénigne. Oyo ezali Purito. Yende a géré côté kobimisa masuba na côté infection. Yesco Booster. Normalement, ça a une étiquette. Yende azo gérer côté virilité, azo booster ba veine parce que makila soki ezo leka bien te érection peut moyen ça la mamala mo ezate. Yende sko azo kende ko
pousser makila, ko pomper makila et permettre à ce que nous doit bander normalement. Donc tous à 43 qui si au jusque là na au Italie prostate. OK. Et bien ma maladie na biso chronique otoyebi plus hémorroïde. Wana Congolais sazanga nango hémorroïde biso yo. J'ai un ami ngauna bika nango déjà moi et comment ça nga ba mikusa kaka mais so na gaga tanga bio. Kao debout. Hémorroïde kimi mais j'ai un ami tout un lobby. To vandi na ye azape artiste. Avant d'y on va ma couleur mataboy. Ah mais papa, yo le lendo belé bené to vandi la zo kiacho abiati ka mushe. Dina za na ntina na sende na Nice. Et ça la ngonde sende musuna vandi kiti gonde bazo chuba nga musu sende nga zongela ngai. Et puis amuno sana ndima crap na likolo na ta kiacho moko mona latina na ko 3 jours na ma papa. Non c'est mais maman solution zali maman Katia zali pourquoi pas ko maman Kati n'habite mutula lolenge lokola artiste wana to zaine lobby azo solution nini et pas maman Kati na ba kisi nini ou maman Kati ki akoki ko pesa ye pour que azo solution hémorroïde. Oui, en tout cas solution en tout cas awa hémorroïde ko ata sala ba mbula yo signé kaka au continuer na traitement au beta histoire mususu. OK. Awa to c'est hémorroïde ba jeter. Awa pe to frappa kae penza zo ba kawa kangi bisakake. Oui, azi akei. Donc na kir na biso hémorroïde tozana tangabio. Ndenge na lobaka toujours tangabio na biso to melango 10 bouteilles. 10 bouteilles oyo, eza lokwa cure d'attaque. Omeli moko na tongo moko na pourquoi pendant 5 jours. So aussi si na tangabio, oye kozwa F2. F2 emela makate mais etongo la maka. F2 otongo la e 2 bouteilles. A tiède, bouteille moko na tongo, mususu pe na tongo oyo elandi. Soko sisi na F2. Wala obima na yo? E obima na yo, ya biso ezate ke tongoli e bomi journée te. Ya biso eza bongo te. Awa, toza na suppositoire, po suppositoire pe sila ki te uti ko sala. Suppositoire eza pour na cure il y a 5 jours. Moko na tongo, moko na poko. Yango nde to benga sipokati. À part ça, sukisa esili. So aussi na sukisa nde oyo kozwa sembola purge. Sembola oyo bouteille moko ko tongola 3 fois et puis 3 jours. Donc ndenge za bo diviser en 3. Tongoli lundi, mardi, mercredi. Et puis on a deuxième bouteille et on a jeudi, vendredi, samedi. Autant on a ça à 6 jours. Il y a un ça à total il y a 21 jours pour la cure il y a hémorroïde, faiblesse sexuelle, na éjaculation précoce. Donc même qui na ma maman, les occupés ma maman peut avoir un problème quand il y a sende wana. Ne peut pas maman ba yoka sende. Mais non il y a ma maman ba beza maman be ma cas c'est sur le qui va papa. Oui, il y a ma papa côté diminution, il y a système ba côté ma maman de triomphal. Triomphal et puis les autres ça sort ba gaz liboso et si au goût pendant que ça oh si go gaz liboso ça na soloté mais son aux a déconcentré il y a mon bébé donc et ça la bien et puis à part ça pendant les rapports aux sécrété maï et belé puis il y a solo bien voilà vous la mariée mais sur rosa femme libre tout l'amour il y a marié bobunda non bon avant papa déclaré mais oh on nate Mikolo na ba Congo pourquoi appeler la kisate ba Congo to Kinshasa olali kakati. Voilà, ça c'est bien. Alors bandeko bazana ba différentes provinces, bazalina ba capitale ils appellent Ibanda, il y a Afrique, bazalina Europe, Amérique, Asie, Océanie. Barusuka ndenge nini soki lelo ba biba za solution ya bakisi ya mama Kati. Nyonso tutende bayaka.
nasalaka bango la plupart consultation na téléphone atindi soit ndeko na ye ntango ndeko ne akomi afuti consultation ntango okota ngasiko na sololi na ye babiloko azoyebisa ngai yango nde nazonote na fiche na ye mpona kogarde baréférence parce que ministère ya santé ntango adelégaka bainspecteur bayaka kotala évolution ya mosala batala bakisi ozopesa bato est-ce que barésultat ezali est-ce que bazobika to bazobika te il faut baénumérer batali bango moko mpona kotala bayeba soki baosala ndenge nini neti lobi tozwaki visite ya inspection ya ministère ya santé parce que nakomi na point ya kozwa licence de guérison, art de puissance de guérir, l'art de puissance et de guérir, et puis ça a licence. Avant de faire licence, on a contrôler ce qui est dans les normes. Parce que qui déjà contrôle awa et hier ça qui na maison na ici. Donc je suis vraiment dans le bon et j'ai béni les seigneurs parce que donc il n'y a pas de tortilles mais non qu'il est bien. Amen. Ça c'est bien. Tout le monde poison affaire poison et zongi na univers presque n'y a tout le monde. Même bata poussou maman wenze bazoba que la baninga na bango bazoti la baninga na bango plutôt poison. Commandé na biso mama top famille et mon lié des fois déjà poison. Ngai il y a une maman bengangi biso liba na mboka amona ki poison pour maman top. Petite sœur n'est propre à Monaki aussi un pasteur à Monaki pasteur il y a église naie a ebisa ki pe masola poison. Que bamoni ndeko mona poison artiste comédien pe abengiye na totela yo poison pour que boma mama top was artiste comédien déjà bandeko botali déjà bomoni ndenge nini mama ala ko se lamenter et puis alobi a tikali penta ko zala musika na artiste comme kima comme banga po message on a eu de 4 personnes et comme bangisa ina ebité poison kotila muninga poison pourquoi ça Maman Kati, ata jalousie yango, ata muninga ngo aleki yo na bozui, et ata haine yango, débité source ya poison ezakala nini, fungola biso mamuke. Source ya poison ezali jalousie. Source ya poison ezali complexe d'infériorité. Ozomona lokola ye azawana, aussi longtemps ye akozalanga na kozala dans l'ombre. Alors il faut effacer pour briller. Or, étoile veut briller à l'écolo. Et ça est belé. Mais étoile n'est étoile, ils ont la place. Étoile, mon côté, et tia ombre na étoile, moussous. Et là, parce que biso ba tout beau sanaka, ou kokyo bomanga. Mais qui te dit que yon dozo remplacer nga? On remplacer nga te. Ou kokyo bomanga pour na poste, mais ba utia yote. Ou kokyo ko bomanga peut-être pour na mobile. Mais nani a biso que mobile yana a remplacer yo. Donc, Bible Zolobanabiso, contente-toi de ce que tu as. Et loko bato bazo koma nango motema munene. Et zo zala peut-être loko na été. Na somi mutu kananga avec ba difficulté oya yebite tanka na komota mango yekutu banda koma ya mutuka akenda ta tuta na sala accident eza motema mabe eloko nga na zana ngolo kwa yoko kyoza na ngote ubomanga eza jalousie kaka nde mutu ebendaka ba discordance ba haine ba croche jambe tout ça la compétition na compétition c'est loyale na ndenga musala ngala lekio na musala pour la kisanga ki lekio faut ça ngo bien mais ya biso to koma na ba combat illégal o ya monika okoma kuna te abomi muninga akati muninga et ezo sala vraiment pas mingi pe mawa tala net musala ya mama top as artiste bazara na ba pièce mususu il faut jouer ensemble siko so muninga ko banga bino en sala ndenge ni pour bassin ya kolia izalaka ya pongi ya bilamba ya nini depuis il faut ça là vraiment filmer siko soki komi ya bongo bozo boma musala na bino moko bozo memango liboso te bo suki sango na nzela parce que niveau est tellement terre à terre que art nabino ezo kita or tout ça là musala
oyo tombola non seulement le coup nayo le coup ya mboka bongonde bato ba développaka biso toyeba ba mboka ya ba nigérien kuna pona ba film ya ba nigérien ba on peut pas Abuja zalande boy to découvrir en théâtre parce que ba tia on a katia mais bino ya bino ezaka so oaleki abomi oyo oaleki abomi oyo eloko na koki koloba na mama top. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Azo prévenir yo pour en prendre garde. Yo koki ko bangate parce que en Jésus-Christ, n'habité sur aux chrétiennes. Moi, en tant que chrétienne, je te dis que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Au koki komi batte la même, au batte li ya solo koleka Jésus-Christ à santé. Lokola oyebi déjà ma belé nini ozo nyeta, ozo senga kaka makila ya Yesu et sanctifié eloko nyonso kolia. Mela, oko simba, oko vandela, ils allaient sanctifier parce que poison va payer ça na bilo côté. Par que pomper on est là-bas, par que tu as kiti na micro nani, donc tu ne sais pas na eloko nini bakoki kozwayo, mais ceux qui osali marchent ils allaient bien devant le Seigneur parce que Dieu défend la cause des justes. Quand tu es juste, Dieu te défendra. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Voilà, mais quelque part aussi dans la Bible, nous avons révélé, ils ont condamné. Est-ce qu'ils ont déjà révélé Boye automatiquement ils ont pu condamner donc automatiquement ils ont condamné le plan et le diable par la prière. D'ailleurs verset on appelle ça là Evan Josa Pekuchu Evan Michel Koutoza tout ce qui est révélé est condamné. Non, on condamne le mal par la prière. Sans prière, au condamnant, on a puissance ni, na pouvoir ni. C'est seulement la prière. Il y a des armes efficaces que les s'attendaient. Parce que tant soit la qui on a noto au prendre garde à passer par le pasteur, à passer na songe il y a X, à passer na parole de sagesse il y a tel pour aux garder. Ça veut dire que Nzambe azana sima ya liwa wanati. Yo suppose aux garde, il faut oser la dépied dans le Seigneur. Pour être dépied dans le Seigneur, c'est la sanctification. Au vivre na vie à repentance et puis aux osengama Nzambe likolo na yo. Wana okoki kolongwa na ba piège ya diable mais okoki ko bundisa diable te sokoza na ba arme ya diable na kati na o ozana masumu ozana ekobo ozana kinumba alolobi au nom de Jésus et ça la te parce que diable au funda ta mutolo au nom de Jésus tala auti oboma tala makila na maboko tala voilà. On combat pas le diable avec ses armes on combat le diable avec la prière. Ça c'est bien. En tout cas, merci Maman Cathy Tokomina Souka. Je crois bien que nous avons des solutions par rapport à la maladie Nabino. Aux ana makamu sope de tangiawate maladie de tangiawate au bien les numéros affichés à Maman Cathy aux solutions par rapport à la maladie nayo. Je crois bien il y a tant des émissions de Salana Maman Cathy dans les différentes chaînes aussi ezali luka oyeba solution nayo plutôt remède nayo pour la maladie aux anango. En tout cas Maman Cathy Tokomina Souka, merci na émission de Biso Mokola Lelo, merci na Piro Mazalanda, merci na Bandogonus pour nous merci pas pour mode 240 maman tout ce qui est le numéro au PESA et puis monter adresse pour le centre de Biso Kitoko la nation puissante. En tout cas, merci beaucoup na papa Ivipan. Na profité ko senga merci na Vincent Chilu Zipé na Butalikasu mutu moko alanda ki biso na émission autosala ki dernièrement et bon passa ki numéro nanga azali mokonzi moko na Brazzaville on a koki ko cité Kombote a ebisingai que c'est grâce à Butalikasu ndé a convaincre ki ekoya. Merci à toi et merci na ba chaîne nyonso oyo ba soutenir kangala musala oyo Super Promo 243, La Voix du Peuple, Capache Télévision, Les Renards du Désert, Jérémy Loemba, Équilibre Télévision, et Alain D, Les Nouvelles Tendances. Merci Nabino vraiment parce que Nandela Nabino Nde n'a commis Kitalatala, n'a commis connu,
merci vraiment parce que la Bible et la reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais on a répliqué les sous la Bible que un bienfait n'est jamais oublié. Par rapport à un bienfait, na sengi bino merci. Merci na équipe Mobimba ya maison chez Kati pour la musala kitoko onga ina bino tozo sala ensemble. Merci na famille Munga, famille Mukoka, famille Sengambo, clan Botali, famille Molengo pour na apport na bino pour na kozala bakobai ya maison chez Kati sans bino qui se koki kobimate sur la voie publique. Merci na famille Cursus Honorum de l'Izipa, mes amis ingénieurs, je vous salue. Et salut la famille sans frontières, Wana na Bosanité, que souhaiter mes condoléances na R10, rendu du Toutala, ou à perdre papa naye, Moli Momo Santo, Pekoloye, Souape Sabino Makasi, Toleka, épreuve Oyo, dans le Seigneur. Et puis, na Pessi, numéro de contact Nanga Ezali, plus 243 82 20 000 12 à la fin. Na sengi na binobo s'abonner massivement na chaîne YouTube nanga na Komboya Nation Puissante TV. Na sengi na binobo benganga na numéro ya plus 243 82 20 012 et puis bo s'abonner massivement na chaîne YouTube nanga Nation Puissante. Ce qui koloye azongité net mon animbala esima. Bye bye.